Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut la grande famille. Bonjour. Bonsoir. Bandeko, Balandinion Soya BBC. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimé, partager. Ceux qui ezambala liboso s'abonner et que ça vraiment biso bien makasi. Voilà, ezanga wabino BBC Mpoï TV. Famille Libota, shalom. La grande famille de BBC Mpoï TV. Famille Libota, shalom Nabino, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Voilà. La grande famille, je crois, nous va toujours rataraté. Attendre une émission en Nini et rataraté pour la promotion parce que biso tous la famille Libota, jamais que tout au qui causant sa promotion. Il y a des films ou encore il y a film Tozolanda présentement na belle vie télévision. Voilà. Na belle vie télévision pour le moment Tozolanda la film ya couple croisé. L'autre total la 4e épisode. Total qui première, deuxième, troisième, l'autre total la 4e épisode. Je crois bandeko tozo eba ndenge théâtre ou encore film na biso ezo kende malgré mbutu eza na ngambu ya Daeli, mbutu eza na ngambu ya Kenny, vraiment bandeko nde place nga nazomona penza croisé yango wana penza. Koto okei obomi libala na yo okei kote mususu mais otiki mwana no na ndako na epa papa na ye kuno okei okuta susu mobali na mwana pardon ba inspiration aboui il faut ka kozala Poutine. Voilà, kota aimé partager bandeko le l'autre total la 4e total to continuer na kota to ba sort ya ba artiste to ba sort to ba sort ya Kenny to ba sort ya Daeli et kozandeni parce que Kenny na ngambu na ye déjà à lembi et donc on a aussi fait la peine à Kenny non avec papa na e pour na web c'est que non alors bozo mona ba conséquence ya libala obomi libala na yo bota mwana moko ke okota na libala mwana pazana mobile pazana mwana moko eza penza leçon eza penza cours. Voilà, tozo zo pas belle vie kota aimé bandeko kota aimé partager to solo la muke bandeko je crois tozo mona wana titre na biso to moni pe artiste comédien na biso mibale wana papa Lianzina Ibutu bandeko ba soufflenga je crois to ça qui analyse mon dernièrement to mona qui après sortie médiatique ya Ibutu soit disant naza sous famille Libota te boye bino mo bomona ki yango ndenge eleka ki suka ki wana te vidéo nani audio pe ebimi azo solo nani na tumba soit disant que non makamwana buzoba. Je crois na salle là qui en analyse awawa. Siko ba souffler nga balobi ke non Ibutu eza mutema keto. Donc bon moni mikolo yo ba film je crois ta ba 2-3 films to mona papa Lianzi na belle vie télévision. Nde place mutema na esuki. Mutema mabe tant tozo ba bino ba artiste boza ba tumoko bolingani te boza mabe. Botala neti oyo pe a sonam o artiste akufi soki Delta Force. Bande ko poison. Maintenant moi je me demande pourquoi batubozo okomaka na niveau ya kochela moninga poison à partir ya nini à partir ya keto soko tali rôle oyo Ibutu ajouaka otali rôle ya papa Lianzi OK ba jouaka lokwa ba papa Mikolo ba jouaka lokwa ba moko lokwa ba misala et tout o maka différence eza na mutu azana capacité na ye mutu azana nani azana capacité na ye babenga ba mama BBC komi tungisa na ote Ibutu ndenge za wana ayoki nde mutema keto ndenge amona ki papa Lianzi biso to na biso analyse kolana na ndenge ba souffler biso. Alors aimez partager la grande famille hein? Bon aimez vous partager la grande famille bon aimez vous partager hein? Famille Libota focus toujours. Merci na bande konyo so bazo komena biso na ba ope bazo benga biso voilà.
On est ensemble. Merci de la considération. Voilà. Tout solo là. Ma BBC ndenge zawana ibutuka ndenge amona ki papa lianzi na ba film mikolo amoni ba film ya Belleville amoni papa lianzi nde place au mutema keto jalousie c'est grave webi que non na seki na bi non yangwana bango moko ka nde bazo boma théâtre sorry hein, la grande famille moi appelle ekota qui voilà to bana solo bande ko tozonga bobo sanate que non na Belleville télévision toza na film o tozotala na titre ya couple croisé mariage nini Belleville pardon voilà donc bêtise nyonso oto moni awa ibutu abimisi asali ya bengi yango buzoba et tout nzoka eza mutema ya keto et on a vite compris que non ba artiste comédien boza bien te artiste comédien boza bien te yango na air moko to mona bato bazo kufa neti moi songa na yebi na ngai ete o na mona sur les réseaux sociaux na TikTok Facebook ezo inda kuna soki amour mamba otala histoire ndenge ezo kende ya soi-disant poison bandeko vraiment na bangi mokili toki oloba te que non elle était parfaite mais kolanda na ba audio ezo bima kolanda na ba makambo ezo bima kolanda na ba audio ba camarade kolanda na ba makambo ezo bima kaka tu sens que non bango nyonso ka bazaki bambuma mabe non mutu malamu azalaki te ah oui il faut to lo bango c'est-à-dire que non le monde d'aujourd'hui est un monde moko boye donc na oyeba te yango air moko to lo baka ah bandeko botia plus nani Belleville na prière botia plus na prière ata to ya ko sala ba makelele awawa tochaka plus na prière parce que monde comme monde ezo évoluer na ki mutema mabe na niveau moko pas comme possible donc présence kaka ya papa lianzi na Belleville télévision wana nde sali ibutu oyo asa nini ayoka mutema pasi mais bango mibale ndenge baza wana mutu na mutu aza na jeu na ye sur scène non ba joua Carole moko te mutu na mutu aza na jeu na ye sur scène et puis musala o Belleville azo sala Belleville azwaka mutu te que non azui mutu atie kaka wana pona sentiment non atalaka pe jeu ya mutu ndenge ezalaka sur scène ya koloba que non place o il faut ka mutu oyo tangu place na yo papa ibutu emonanaki ya na ezaki ni spiritas hein ezaki spiritas je crois film asuka o total auto ozaki na Belleville télévision je crois ezaki spiritas oui ezaki spiritas façon o jouer ki kuna Belleville tango abengisaki o jouer kuna asalelaki sentiment hein atalaki je na yo alobi ke no place o il faut yo bon tout comprendre te ma BBC komi tungisa te nga batunde ba obenga que soit disait ça yango eza mutema mabe eza keto ka ndenge amoni papa lianzi bandeko papa lianzi pe ndenge aza wana a jouer chaque jour te ata a jouer chaque jour et pas Belleville télévision eza na problème te et dépendre na Belleville ndenge azo sala scénario na ye a commis film amoni que non place o eza parce que biso kutu to sepe na biso pe na papa lianzi a mona pe aza papa moko bilobela te lokwa ibutu et soki botali papa lianzi bandeko papa lianzi na landaki émission na ye moko ya émission na ye bukane na olanda ba émission mikolo ya kala abanda pe musala kala neti nga na oki okosa te na yebi na ngai kai pa Belleville télévision donc peut-être na mona ye na ba théâtre mususu mais na tia penza ye kate loko ba film ya Belleville na tia penza mayele na tia penza na talaka na mouvement mutu nyonso ya terre nyonso nga na landaka acteur nyonso na landaka nini azopesa o Belleville azolinga nalanda mouvement la bango nyonso peut-être na tala pe papa lianzi na ba film ebele mais na chaye kate pour être vrai na yeko tia papa lianzi kama kasinde et pas Belleville télévision eza flatterie te na olo bango ya solo eza kutuna bato mususu pe na yaka na lobi ah natika neti daeli nga na yebi nga daeli ka et pas Belleville to ke pas etozonga na yebi nga daeli et pas nani et pas Belleville mais mutu mususu komela nga ma BBC azalaka actrice soki ya aute pa nani sans souci soki nani boy kana ba commentaire bato ba komelanga
Mais Nathalie interview ya Papa Alliance ya Zolo abanda théâtre na baba 1900. Comme pour dire que non na landa ye, na tala ye, mais na chaye kate, le quoi na chaye lelo. Bon, peut-être na okyo loba que non, plus je suis amoureuse ou encore je suis vraiment fan de Belle-Vie. Na tala ka ba film na ye avec nana ni nyonso wana na don na tala peza film na tala ba terre nyonso façon ba jouaka. So bo landa ta ba analyse na mingi na lobakata na tala ka ndenge ba terre ba jouaka na film o Belle-Vie a commis. Donc ba pesa ka Belle-Vie et loko Belle-Vie a lukaka. Na tala ka ba mouvement ba terre nyonso so to tala film. Alors, comme pour dire que non, Papa Alliance vraiment na tché Kamingi et pas Belle-Vie. Na yébi et ma casse et pas Belle-Vie. Na le but que non, na tika au monde était fort possible na mona et tout à la théâtre. Le visage me dit quelque chose et le guiné je sais lo moko mais en passant peut-être na tala mais na tché kate le quoi na tché lelo. Et na comme déjà fan na Papa Alliance, vous imaginez. Na comme déjà fan na Papa Alliance juste parce que je l'ai vu et pas Belle-Vie télévision. Allez-y comprendre et ça là. Bozolan, nenga lobaka, ndia zo kanga munoko nini. Donc, il est aussi azapé fin. Ba je na epeza bien. Botaka, ezaki na film nini yango totala ki suso. Ah wa ba titre yango ya Belle-Vie. O azaki muto musala Papa Turbo ba linga ba bomaye pa nani. Et pas Milo, Papa JR, na Vini, juste ka pona ba bien. Nandenge Papa Alliance bazo nani ba Papa Jia ba ovandisa daeli na Keni boye popesa ba nini ba document mususu e bataki ekitaki discussion wana bomone kande pa Alliance ki no zo fo na zo filmer comme preuve. Donc c'est-à-dire que non, il a ces jeux oya jouaka. Siko yé Papa Ibutu nenga zana yé pas jouaka na ye tokyo ba teke no jouaka mabe. A jouaka bien. Mais bo yé baka ke non, muto zaka na je na ye sur scène. Nos artistes, nous sommes sur scène. Kolingate que nos jeux oyo zanango place au film moko ba comique kuna batali jeu na yo ba lobite jeu na yo et ko permettre place wanate. Place ane ko permettre jeu ya mututel. Bo comprendre ka bo supporter ou encore bo comprendre na ko lo ba ke non. Bon pardon, bon di maka capacité, bon di maka ba jeu ya mutu mususu. Kala to bana o monango. Car dans la période de la cassette, il y a assez de monde peut-être bachata peut-être à mutu moko boye acteur moko encore artiste moko boye ba tourner question boye sur scène. Alors bien anga sur scène na ko kaka mutu tel te parce que na sekarakaka. Et belé kutu ba biso ki ba tchenga na scène moko na jani na ko kaka te po na ko suba il faut kana seka. Donc ba bandela ka action tina ko se maîtriser. C'est-à-dire que non, ce qu'on t'a lié période à Calo, moi, que non, on comprend, botan neti dio, oh, bah, abandonné coach dio, il y a de Londres, des minutes, na nisusu, na DiCaprio. Bah, dio, on est bah, dio, moko boye, bokola la na scène, kusuba la ba ventiro, bango ba sala la ba scène. Alors, lorsque vous avez coach bango bongo, et bah, déjà qu'on comprendre que non, bah, to, bah, dio, na bango qui n'a bien. Né, l'oko pe Belle-Vie à salaka. Belle-Vie apesaka mutu rôle te pona sentiment. Yo moko Papa Ibutu po yebiango. Mais loko bino bozana pona ko bomoni bato loko ba Papa Ibutu so bobendi bango pembeni abebi selo na musala. C'est-à-dire que no Belle-Vie aza vraiment la vision ya aigle. Po bato loko ba Ibutu pembeni na yo 3-4 mama obebi si musala. Yango moni na préféra kada sepelaka na okyo bengango équipe nationale. Donc tout ba sentir à Belle-Vie. Ou encore ba okyo lo banine, okyo lo ba attaché de presse net déjà que ça des mères. Mais groupe wana. Au moins que nous abatu moko bo mitu e salaka. Ya que non ba o aider Belle-Vie na un plus mon beau. Parce que bota mutu ko Papa Ibutu ko aider Belle-Vie na nini so ko memile ba problème te. C'est-à-dire que no bino bozo linga ba linga bino na buzoba na bino ba chaka bino pembeni. Non, il faut zaka mutu moko oyo oza na vision te ndoko linga ko tia batu moko boy o baza mito esala kate baza pembeni na yo batu loko ba Belle-Vie musalo ezo monana
musala o bato bazo vanda kimia batuni basimbi mutu balobi oh mon Dieu pourquoi bazo bundisa moi à moi sur naza mutu mo bo ita ya kozwa n'importe qui aza pembeni na ye bato ko ba yibutu baza bato mo ba ko esande belle vie. Ah oui hein to solo là je ne pense pas que non bo ba maman BBC au kosi. Je ne fais que dire la vérité. Tout ça, la analyse. Tout ça, la part des choses. Tout ça, la part des choses. Donc, au monde à Kolobakeno, Bomoni de Nekata et pas Maman Loketo. Maman Loketo a travaillé à Nabatu Moko Moko Wana. Yango mona ba film na yebo lobaka keno ba fan na yeka ne bazalaka na e netinga na otala na ba film na ekutu na tala na ngate lobaka keno en passant o ba kata ka ba tina ba na ba page oui. Mais chez Bellevue au monde ke différence moko ezana oki bloquer mutu moko te ka ke non ye non oki ozala acteur ou encore actrice moko boye o joue kata ba rôle donc yo o joue kata 5 rôles yo moko zo incarner ba rôle wana ya wana peut-être ozana ba répétition ya ba film ya Bellevue to mona yo mais non pas peut-être yo za mutu monotonie na rôle na yo to ba nakaka ko mona yo to lemba pe yot bon moté bande. Ah oui hein? Ah oui. Et chose et le qu'on a CP la caractère ou actrice ou ba joua pas Bellevue ba comprendra déjà Bellevue ya kolobake non ba film Bellevue ya komaka eza sentimenté ya kolobake non soki a commis film il faut kana zala non ba ebi ke no Bellevue ya ko benganga soki film moko a commis amoni ke non na tableau oyo jeune ngande il faut ezawana. Car ce qui n'a cause, tout ça analyse, tout réfléchir, tout sunga pe ba terre mususu ba comédien mususu o bo monango se pede bo comme ça belle vie privée. Belle vie a besoin boza ba privé na été bino ba comédien non. Elle a juste besoin na bino ko loba ke non. Bo sunga na musala, bo pesa o ya zo luka na musala na ye, c'est tout parce que ezape a ofelete a zo futa bino. Ce qui bolingi que non beaucoup ma privé bo baby sa vision na ye bo baby sa vision na ye surtout ba loko ba li butu bo ebisanga bande bo aimer bo partager la grande famille to ça analyse to réfléchir ya koloba ke non artiste comédien bo longola ba sentiment il n'est pas dit que non pose à pembenya Bellevue tu dois insulter d'autres personnes pose à pembenya Bellevue pas joyeux a chayo netinga eza vision mabe. Oh baby c'est la muninga musala. Ce qu'on Bellevue déjà timba tongo. Olingo zala na ye ona musala esili. Donc comment on a papa lianzi et sali ke non, ibuto ayoki neti. Ayoki on dirait diarrhée moko boye. Mais en oubliant que jeune ayona ya papa lianzi eza ndenge moko te. En oubliant que oyebi na kati non mais obosani ke non Bellevue a pesaka mutu rôle pour na sentiment te. Botaka papa liance. Mais à ce coup de film que non, bazan a besoin d'aller na Bellevue télévision. C'est-à-dire que non, il y a du sérieux. C'est-à-dire que non, Bellevue a ça la sentiment. Ce que yo po nengo zala kawana, yo na moi sino bo vanda bo solo la e bado kene nango bongo comme ça boye. Omoni que non e futate. Oye ko panza moi sino ya koloba que non mwana moi sino nga pa boyi. Okotisi moi sino na buzuba. Si vous voyez ça, mon tabou, mon boss, bango D3. Vision avec liboso. Poye moko na suki na vision na o ya yaki na ngwana ya kufinga ka ya kolobaka boye ya kopesa ka parti donc ya kozala parti moko et puis kolobaka lobaka. Ye moko na vision na asuki. Aye ko benga ngo ke non na buzoba wana na tiki ngonga lisusu te na ko meka lisusu te buzoba wana. Bozo mona makambo ngo boye bisanga ke non soki siko Bellevue pasaki muto ba sentiment lokwa mama loketo ya koloba ke non o wana fingi kuna ya aye koto bebe Bellevue ba moko lokoti bo mo ate ke non ese loko moko ke non oyebi loko o lukate chance Bellevue a timba tongo soki pa kota ki pe ya koloba ke non neti bat lokwa ba papa ibutu ah bande obato aboto e ba bango do ba faux batu comportement ka ya papa ibutu ça comportement moko ya bien té. Donc il était en banako ya tout ce qu'il faisait là sur les réseaux sociaux bien tout ce qui a ça là sur les réseaux sociaux on a attaqué boya lobby je suis Candy je suis Bellevue et je suis tout et ça qui que non azwa peut-être na habité so ka baneko
lempa peut-être belle vie. Oui, aucun lempa est bon, oui, mais il n'y a pas ça, moi, dans mon quête. Ce qui les autres continuent pour filmer à Kito, qui n'est pas belle vie, c'est parce que Asani Pessi principe, Asana principe, Asana vision, Asana temps, Babilo kwa Mike ote, Babilo kwa boebe bisaka musala. Ce que Babilo kwa boeza bien, ok na pas maman loketo parce que yende mutu abilo ko wana. Bota la kaka inspiration et suki, okomi ko boa kabato, babwa ki la ko, bafinge la ko bato. Est-ce que ça niveau? Hein? Non, c'est ce que le bango te na bando répéter yango. Mutu oyo ozana besoin pesa ya batu batala ba filme na yo ba parents ba anamike ba tu penza ba tu mikolo ba vandi penza ba bi non to ta filme moko ya 45 minutes concentré quand net aux arabes 16h30 17h30 to banjo welisa na ko vanda soko obane ko lambo zo rapidité de tinga yao donc il faut na sala mbangu so ipe na zaki libana na zo calculer donc idée même pas ya koloba keno na koki kotala ngo ata na replay na linga keloko wana te na ngaka donc na yebi keno 17h30 tango zo kotanga pe tout mbala moko na bandi film na occupé ko ya kotala film après ata 40 minutes so ki naza occupé mais et comment on dirait maladie moko boyato zo lamba rapide pour 17h30 oza na film. Ce que vous imaginez filmer wana yo zo sala rapide peut-être ozo kumba mutu kapé mbango tiki mbangu 17h30 ezo ko kefuna ta la film na ko ta film na ke no ta la film à belle vie télévision. Donc ozo bo sala ke no atoye ko ta lango après 20 minutes c'est un problème te o ta la film pour ko comprendre film. Donc yo zo mona ngo ka neti za retard ba biso wana. Wana nazo beta nga moko lisolo nanga. Siko tangu siko zo ya na pesi siko exemple. Quand ndenge na zala ka jité wana na bi 17h30 il faut na za déjà na télévision na la film à belle vie. Tant que on a une pelisi boé, n'a pas dit qu'on t'a la film et n'a pas la film boé. Belle vie a zo bois qui la biso, comme ya mutu moko boé oyo a finga batu na internet. Bandi ko na ngai na olemba. Na olemba na bi au juste c'est quoi? Parce que il y a des parents, ils en a ba papa, ils en a ba nani, ba fan ou encore batu o batala bino bazalaka. Donc ba mona na kate ba ninga même pas boye babango. Aotala obo yo ki peza obo ki peza mama bébé ça finga kabatu kuna mabe donc mama bébé c'est soka bandi ko finga eza ko finga siko pelisi bozotala o se concentrer na théâtre oyo koyoka kaka keno ba boaki mama bébé c'est batu nyonso sur les réseaux sociaux ba yebi keno mama bébé ça na finga ba yebi keno mama bébé ça za impoli ba yebi mama bébé au moins te keno na sentiment ta ya kotala eko za souté ba wa keno mbala moko batu basa nini ba baye yo. Donc, solo là, la grande famille. Alors, c'est au moins ça, la grande famille. Papa, il boute ça juste qu'étonné, ça là qui est. Ninga Monica, papa, lianzi. Maman, bébé, c'est ça qui est. Tout ça, il a analysé. Et zoye pécat. Et tout nango bongo. Vous comprenez la grande famille. Alors, c'est au moins ça. Belle vie, ça n'a tant, on a été babilo, quoi, papa, il boute ça, parce que nous, vous avez payé à belle vie, 3-4 bébés, c'est les moussala. Qui n'est pas maman, loketo. Elle est vraiment douée à babilo, quoi. Kuna ne boko yoka bien à boire ka payo na buzo bana ko boire kayo. Chez Belleville c'est pas le cas. Alors la grande famille tokutani bo aimer bo partager. Toze la quatrième épisode na biso lelo. Tokutani prochainement ba bisous bye. Partagez la vidéo. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.